atala tomona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, ça je la calme. Ça banda ko beba bakiti za kusudi bakiti buka la. Mbote mingi na balandi FMTV na emokole descendant prophète Kimbangu le petit-fils. Ya mutu moko boobino boyebi kombo par rapport nduse kotika la ra toujours. Na ebisaka bino ke ngala kotika kozala yo te yo pe kotika kozala penga te. Lokola yo kozala nga te, ça veut dire que nga pe na kotika kozala pe yo te, donc tina kwani na makambu na yo makambu no là-bas. Okotika mona nga te na 12h à lelo chez bino par rapport ya kudia ike levé. FMTV précisément emokole descendant prophète. Bakitisi micro na bango na les deux frontières so bokomona kuna musika ipena selembao tokitisi micro na biso apoto luka koyeba lolenge kani peuple ya kotoyo bazali ko vivre. Est-ce que bazali ko vivre na ba norme? Est-ce que Jantina tiki libulu kototo akundaki libulu? Est-ce que gouvernement akoya sika kokunda libulu to akochumula su libulu? Point d'interrogation mitunande bino bopesa biso nde yano. Biso totuni FMTV na emoko le descendant par rapport à Ndousa boebika masolo yango 40 ans d'existence toujours. Mon vieux Zakari Baba Swe Nzulukable toza toujours na lignée wana. Oui. Po yonde muto banda masolo. Ouais. Okotulo banini ase alobi makambo. Faut qu'on respecte ba kuluto bayaga liboso na biso. Toza toujours simala bango. Bawera baya basala pe na impact na ndenge na bango lelo pe bafali na bafere baye pe na impact na bango. Pourquoi pas ACP arene pe na ngonga na ye toujours lokolo vision ekotika laka toujours vision peuple a koto ba omeka pe ko pesa par rapport lolenge bazo vivre biso to koloba te bango nde baza mieux placé ko expliquer biso comment lolenge kani bango bazo vivre. Est-ce que baza bien? Est-ce que Kishasa ngwe bongeli bango to baza na besoin ka ba kanga bisaka bazonga ba village mutuna nde yango wana yo kozalanga tonga na zayo fidèle au combat toujours présente. Femme moko a travaillé azala courageuse wazoluka na ndenge na edisi la bokomona makambo ya sali na kati ya mboka ekosala kitoko pene lengi. Maître Billy Malou a joué rien toujours to bosser par rapport ya baindu solo bela biso boyebi kaka na baini nanga pe important boza pe bien bozala kazala na bino po sa bino mo pe biso to bouleza te sa bino mo pe to marche bien zate parce que bino boza be escalier donc ya kosamba kutu te mission na bino se bandi yangoyo na kosenga boko sa bo s'abonner boyebi kaka le peuple s'exprime na emoko le descendant prophète Kimbangu assez na ba idéologie est-ce que yo kokango okokango mwana. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua. Boza ebela kolanda biso na emoko le descendant prophète Kimbangu na ebisa kabino ke biso to ana biso ba courage courage moko boye yobika la vie à partir au courage ba bite ke vie ezana batama plomte. Point d'interrogation to continue ngo mbote mama mbote papa kombo na ngai za maman Mado Makonde. Maman Mado Makonde, congolaise de père et de mère. Oui, je suis congolaise de père et de mère. Voilà, moi to lo batri bien zate. Awa tozawa pi na commune nini et ba difficulté ni bozana on a kata commune na bino. Bon, tozana commune à Selembao, quartier c'est quartier quoi Ngafani. Très bien. Eza quartier Ngafani. Bon, biso na Selemba tozana problème d'abord un eza ya courant. Courant eza te. Et puis tozana difficulté mosusu eza ya mai. Ma ezo bimate, ma eyaka par, c'est-à-dire par mois ezo ya une fois. Oh là là. Une fois, c'est-à-dire eza nde tozo sala nini. Contribution. Non, pas contribution, c'est-à-dire toto karabamai na ba forage, ba forage nde eza ebele a. Mais au moins à chaque fois ceux qui to sali à chaque fois
mai ezoya une fois mais bazoya kopesa biso ba facture. Est-ce que vous payez? Vous foutez rappeler ma facture? Tozo futa ba facture comme on a chaque d'ailleurs bazo sala boye à partir à samedi dimanche bazo le kanaba na batuna bango ya régie des eaux bazo oui bazo belela bazo loba so ki lobi bo futite bakoya ko kata c'est-à-dire toza obligé à ko futa facture ya courant na facture ya mai des difficultés on a toza nango vraiment ce qui moyen ezali vraiment basale la biso vraiment moi quelque chose ou quoi ba bongsela biso ba courant ba bongsela biso ba mai dépose na biso. Premier ministre Aza Diamona, moi si Aza déjà en place, Azo exerçait déjà la carte à fonctionner. D'abord na lobby na chef de l'État na remercier na chef de l'État na biso parce que asalu que moi si Azala première dame première ministre vraiment et Azala bien mais na yo kakabatu ebele balobarake moi si akoki ko salelo ko mon côté non ce n'est pas ça mais tozo ebake toza na foi to ebike maman o ya tie biso ma première ministre a obongisa makambo de loko wana toza na ngo besoin asalela biso makambo bien bato nyonso ba se retrouver na la régie des eaux ba irresponsable ba konza régie des eaux na ba irresponsable bangoni vraiment babongisa nde nyonso babongisa eza ba responsable ya régie des eaux responsable ya SNEL babongisa soki bamoni ke bazokoka te bakoki kopesa bato mosusu bakoki kopesa bato mosusu baposte assurer nini na bango ya bien c'est quoi ba responsabilité na bango c'est un peu ça. Moi batumi balé na papa to bana opesi bango mbote mina kabri ya mina lamukia mtoto yangu mina lamukia Blessing na lamukia Nathan Lubo Blessing Ntambwe mina bakabra na bote bale bana famille mina bakabri ya jambo wana swana zongisa nini merci ezanini accent boza ebele merci beaucoup madame très gentil boza ebele akolanda biso vraiment eza pasi tant on a lobby que boza ba irresponsable c'est vrai et na fiki mutute régime comment possible na kati ya 21e siècle na kati ya mboka Congo fleuve Congo ezali maye kauki te SNEL toza na inga na yebite bozo sunga chef de l'état to bozo sunga ete bolingi kaka mbongo Congo bolingi kaka koyiba vous êtes des voleurs na lo batana français wana nde bo considérer nga soki na lingala la lobi ke ba miyibi bokoma lo ba mona wana komo finga biso est-ce que nga na fingi bino boza ba miyibi bangwalima ba miyibi régie des eaux est-ce que
Mbote maman. Mbote papa. Nous avons kanda ya nini. Naza pe na kanda ya makasi pona nini mai toza na mai te mais courant facture eyaka chaque jour chaque mois. Faut ba ko tikila so ba facture. Atake tozala na mai te. Tozala na courant malonga te. Mais ba facture ezo yaka pona nini. To futa ka ba mbonga pamba ka ke kenda to mela mai ya pompe te. To koma mela ka ba mai ya ba forage et comment appeler biso ba maladie ko vimisa biso libumu. Bo eza kitoko te batindela biso ne mai ya bien. Batindela biso courant ya bien poto zala malamu. Banzala na biso se to mesani atala mke tozo zwa me mai nde ezala. Courant pe ezala. Ba mère ba fâché batu bayambaki Yesu na Yerusalem tango akotaka ezali ba mère batandeli bo maputati. Ezali ba mama te lelo ba che ministre mama bana asalela kate asaza moninga te nalobi be sala likopana entraîneur na ba joueur po bo gagner match mais ba sala likopana na arbitre te o banana nde na ko police bino soko sakani fachi beton n'esprit bien nzambe ya lola nzambe ya prophète Kimbangu abatela yo apesa yo sagesse apesa yo bwanya otokolo bana lingala pe mayela kotambusa peuple na yo parce que kozala de na poste wana nzambata etanga maka ko kozala nengwana fida lokombe omoni Kishasa yango yo ndeko nanga mbote micro za yanga komo nani komo na fils noté les nini les persévérants nde muntaba persévérer je persévérer toujours na pays na biso na voilà donc toujours boyno okemiki linga Congo madin Congo makambo bien en Congo très bien fufu abwanya wana Congo ezo produire ba pays belé Congo eza toujours persévérer toujours na Congo mais ba révélation nous zwango wapi que Congo zo produit ba pays belé nga moko na yebi ke nani production ezo uta na Congo après ke na mikili po na miyebi na za congolais 100% siko koto bozo vivre ndengeni bon c'est to vivre vraiment na tonga na tonga mais tonga mais n'explique nga na tonga Kisasa bozoka au côté obimikara tonga okoma te ton okoma te bon to vivre na sens ya nini enano vie eza stabilité courant eza mabi mai kotoyo eya kaka to ebika ke na mwa moko mai fallait ya pe mbala moko dona mwa moko mbala moko pe mai wana na chado to wa bon nazo bisoboyi toza na Congo mais commune Selembao toza na Selembao frontière na Ipen tozi pe monga fula na ngamu na biso ba voisin na biso ba ndeo na biso ba landi biso na sima bazo vivre pe na passe kuna kutu ba kobeta ta 2 mois mai ya kati mais biso na Selembao to kaka ke mai mais papa il faut mona bitumba na pompe ya mai pompe ezaka moko na quartier 100 personnes il faut mona bitumba mbula ndende bikisa bino biso kotoyo to souhaita ke ilanga te so elangeye to nyongi mais ce qui mbula eza tozo sepela po mbula ekobeta totoki ba mai na biso to sali misala na biso to sali onyoso tutokoki osala po mbula ye na régie des zones na des cartonnage jaune na rouge yo lingi nani abimaka mbala moko bon nga moni boy rouge ebimakaka comme ça ye moko chef à régie des eaux locales azalaka kaka ye amona kaka ba commune na yo ye apona kaka kobongisa ye azwa ka rouge comme ça ba otinde la biso pour soigner kaka la pêche rouge l'esprit a bien babi ozwa jaune témoin liloba par rapport ya kino ezo sala pasi okosengani na mama ministre akotisika pe na gouvernement oyo kalate il faut babwaka na bandeko bakoluka ba travailler na kata gouvernement merci madame Maman Judith na pesi merci belé bienvenue na pays na biso mais azalaka déjà et loko moko tozo senga na yo mama bienvenue ya liboso nanu vie na biso ba congolais ba kinois il fallait la stable ba kinois te mais congolais il fallait la stable poye ba ke payer zo tambola malamu kolia il fallait la moins cher kolata moins cher komela moins cher c'est que biso kaka vieza kaka instable c'est que vie il fallait la stable c'est que dollar soye kiti na mboko tozui 500 francs na valeur po na minute oyo
tomate moko ekoma 1000 francs 500 souté 1000 francs tomate ya mbuma ekoma 1000 francs ya 500 souté ya 500 tamuki okalinga na okutu ata kwisi moko te ata mpende moko te ya soso mais eloko moko tozosenga kaka dollar ekitaka so dollar ekiti tokozonga babiloko na biso ya 10 francs 20 francs nde tozalaka ole kutu tokoma kutu na ba 1 centime 10 francs ekozonga na mboko yo po toliaka bien. Ce qui vient comme stable na mboko kolie comme bien comme bien dollar ka kikita ce qui tika la mer olongi na yo okoyoka kama makelele te c'est koko vanda ka c'est ko très bien c'est ko. Merci beaucoup boza ebela kolanda biso zo sala pasi vraiment na tuna est-ce que tangu bazo nommer yo ministre vision ni nozanango ouais vision ni yo inango est-ce que bozo zwaka ba vision ba ya bato ya poto kuna no mundela kotikala kolinga yo te noir tant que yo zo vivre fongola misu hein baboma Kadhafi pourquoi baboma Kabila le père pona nini bango yo bazo luka moyen po ba éliminer Faci Betome bo suka parce que y a des prophètes il y a des gens bazo bondela mais munguna ya Congo ezala ye moko congolais ben filtré bazala kati ya mboka na kata ba institution toye bibino merci coup de chapeau na bwakeli ba flair na ba service na biso ya renseignement ya ANR de miap bo sala musala kitoko bino nde to na mboka musute toza na mboka musute mboka na biso ka Congo dadi Kongolo bisiko za na de miap ndeko na ngayo yebi mo na classe na biso coup de chapeau sala musala lolenge longo bani ngano toko matamutu kamoko tokei toke chikapa yo tikanga na tikali yo kei nazo senga na yo ke to batela mboka ba ndeko na biso ba o bazana ba frontière ba o ba koti na armée toujours to trahir mboka te s'il vous plaît to trahir te mboka o eza mboka nzambe apesi biso to na mboka musute bon nazo senga na bandeko nyonso ya régie des zones SNEL ke bozala na motema bolingo soki bozo continuer place na vanda facture ye 150 000 moi maye ya kaka mbala moko na moi mbongo wana na wafuta te na bisi na wafuta te parce que mbongo na ekende wapi boko bisanga ke fleuve kauki ta oh papa SNEL ndeko na yaka micro eza yanga tala kamera mbote na lobi micro eza yanga yo tala kamera malobande yawo mbote papa comment nani Comme Espoir David. Espoir David. Le deux noms. Espoir David. David, oui. Boma Goliath kasi. Panza ko. Na ko boma ete parce que na Congo Goliath ezalaka te. Goliath azate. Mais ba M23 ba Goliath. Ba ino balingi Faci Betome ce sont de Goliath. Peut-être. Ce qu'on passe ni bozala ngokoto. Bon, to na pas sebeli. Ya liboso. Ya liboso ndeti mai na biso ese katana. Mai na biso ari de zo yaka e komi moi likolo ezali mais moi c'est eloko ezati. Do ebimaka nango te. Ebimaka nango te. Bo futa facture. To futa facture chaque mois. Bo kendaka pe. To kendaka pe. Ngala lobi asi alobi ko futa facture moi ote. Po ye 120 000 francs. Ezebele. Mai zo mambala moko. Ngala ofuta te. Na ebite so yo ofuta. Bon, ngape na ko futa na ngapo aja le wana yo. Aja l'État yi na ko futa. Aja l'État yi. Na ko futa na ngai. Ko futa na yo. Mai ebimaka to ko futa. Ouais, na ko futa po bango bayaka. O bango balobaka na biso ebala na kati. Yo ko futa na yo ha. Ouais, to ko futa mais so to zongi siko na profondeur na ko futa petit. O moni ko kwega la libulu nanga. Ouais, même na nzela alors to tambola siko courant kotonde. Donc courant koto yo ndeti mikolo yo quand même un peu bien. Mais mikolo lekisima. To sali peut-être un mois na ndambo. Courant ezalaka te. Courant yakate. Mais ba crime zo salema bambele zo beta mate betama ba macheti après 2 mois ozomona siko ba na facture na facture obo futa courant comment okosenga nini kasi na ba konzi oyo baza liboso na biso ba tokosenga na ba konzi boyi mama na biso jito au chokota ai me soma muteke on mwana masa alati na ba mukeba ya mukuse bakanga ye bwe na boiti mais ala nde procédure ya Congo tozonyo kwama place pour les athées à l'andela. Place ma bezali à Luka Bongisa. Merci beaucoup. À part ça, donc, tout ça, c'est le bâti, mais à Bongisa, la place. Mais à l'obate, que non, moi, ma salle à la tête, m'a poussé, bakangi, bonaboité. On a essayé les caca là, n'a pas bisu. Ok. À Luka, place à Bongisa,
place à obebisa donc to plus place à obebisa mais to bongisaka mboka po mboka za de amabe bandakala te mboka za nango bien enoko enani mutu nanga to tambola ko mandat l'état pesilaka mandat l'état silaka nango nazobelela mandat l'état silaka mandat l'état silaka batu ya likolo baliaka mapa batu ya se baliaka ngongoli ekosila luko bongisa ndaku na yo yaya lelo po okomi na mbongo na ebite kisasa ekomaka ke soki boyaka na ndeko aza na gouvernement bozwi mbongo mais toyebaka l'époque batabilanga est-ce que bilanga eza pi yo moto ozo lukakala mingi te obanda musala na posto bache yo vision nini oza nango vision nini oye nango bilanga eza wapi Congo tozokelo kosomba masangu na Namibie Thomson est-ce que tokosomba Thomson na mboka ka Thomson mais toi là ba fleuve toi là ba lakawa vision ezate vision zéro yoka ba français milai. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur de différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli longonia yo netete ya malili ya ba Congolais kasungaka pona kate Ernest Mobimba tozali nsima na yo Keba na orge asa wopesa orge pona pesa penalty ngane na mokonzi ya terrain so na bike kuna na koche sabi na koche sabi bozo sunga fachi betonte Fida Lokombe nazo biso makambu yo yaka yaka ka to beta masolo ngo ndenge ezali mwana mboko aza courageuse lokwa yo na monite la selle mutoka yo mo kaka Fida Lokombe yaka to kobeta masolo par rapport ya ba partima o batu bazala ngo besoin ya kolala ya kudia ya kuvanda kuna kaka na kati ya Gombe Fida Lokombe yo ebi masolo mbote mama mbote papa komona ko Mamelisa oui yaya to kuti yo sikoyo zoloba makambo papa yaka to loba makambo mai to kura iza nengeni biso awa kura mai donc ezaka kura le mususu 2 jours donc au moins air mususu ye moko bima combien de fois mai ezaka le mususu makale mususu 3 fois le mususu 2 fois bozo futa pe facture tozo futa facture kura pe ndenge moko neti mai kutu ya turo pena mai na to melize na sanza oyo utiko leka mais na futi kura siko musani ngana saliwana siko yebisa sikoyo ba konza snel o ba chaki wana o ba ta wana lobela na bango yango ngana lobi ba konza snel siko musana na bino nini o bosira biso ba pesa biso ba kura poto biso ba futa ba mbongo na biso rebo bosala biso kura ezala ba kura manevre mukolo muso ye mukolo boyezate okomona le muso la butu muso balaka ki déjà kura ye to lambeli yango teka ba mpula ba me facture ezoya pora nini ezala kate toza bana mboka bosunga biso za biso na biso toza biso na biso na bino toza bandeko te ba biso ba Rwanda ba na kati ngata yiko mama mutute ba biso ba na ba Burundi ba Rwanda bazana bokati ko zo mboko bokosi bo dirija ka yango kala na ba nemoko boye na ba nemoko boye na tangi be na ba nemoko lisusu mais turo kisasa na kisasa Kongo lia na Kongo lia madingi Kongo mabeleza ya biso moko mboka eza ya biso moko toza na richesse ana Congo awa siko tozo souffrir pora nini ezala kate toza biso batu mwindu ba mindete me biso moko ba congolais pora nini konyoko la bino bandeko la bino ba congolais ezala kate bo sunga biso na posa to vivre to mona bolamo ya Congo na biso zomona eza tene konyoko la batu to mona pasi kura pasi mai pasi pora nini merci maman bokanti kokota ngo memona Kigali bokanti ke bokotama ya fleuve Congo yoko koma fleuve Kigali est-ce que vous êtes sûr de ça vous êtes sûr nango est-ce que bokanti ke inga yoko koma soki inga Kigali ekotikala kokoma te Congo ekotikala ka Congo même si mutu moko atikala kati ya Congo ke Kigali e mobimba bo sambwa tout ça ce sont des occidentaux mundele esprit mabe akotiko linga noir te bandale loti lobi boye bara yango moninga linga nga mikilité nga Congo na olie na keba Congo na lemwa mutsambu nanga la keba ndunu na lemwa bandini nanga na kepa bandeko nanga baluba na lemwa nakala nanga pondu nanga c'est ça na rotinda yeye madingi Congo kimbangu avazaka wapi
o descendant ki mbo voyage akende wapi boke na bino boke vanda biso toaka na kati sa Congo mais so senga na bino ka keno vérité zaka moko omoni muto lo baka vérité balingaka ete balingaka ete quoi maître Billy Maluwa le grand gourou na position wana vie na nga nzambe ya lola apesoka mikolo ebele ka ngwana Jean-Marie Mboma le gardien du temple GM yo ebika vie na nga anga toujours en avant Masolo Fidalo Kombe. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua kitoko nelengi ase na ebisaka bino ke tango asa koti na terrain mboke ninganaka sala likopana nganga sala likopana ba joueur po gagner match mais ba sala ka likopana asete arbitre bana lende nini a police binoti mbote mama mbote papa comment nani maman Isabelle maman Isabelle comment moko boboto sango mokonzi ndeyo même pas vraiment na pesio le vieux Israël mbote ici koza sango awa difficulté ni bozala ngoko. En tout cas, na quartier na biso ngafa difficulté toza na ngo eza ya mai premièrement courant et à 22h 23h 0h 6h ekei ya musupe kana butu wana ekei tracasserie awa bakuluna na bango moko ba mapinga oui oui bazola ta bateni comme ba soda mais baza ba soda te baza ba criminel donc moi 20h30 bo bima ki ozonga boy bakalo na nzela pesa téléphone fungola sa kinga ku dernièrement ba utaki côté msanga na nzela ba botoninga ba mbisi okauka na zaki nango soda nzala moni nzala obela ta makero te okozwa makero toleka mama problème toza nango yango wana puis mbula soki ebeti. En tout cas, bourgmestre ya commune abiso ya Selembao ata la biso no problème nan baluka moyen ko bongisi la biso banzela na quartier na biso ngafani na commune ya Selembao. Mbula soki beti tozangi kimia soki likolo indi do biso tozangi kimia banzela zo buka mapa comme moyen. Vraiment. Moi mbotata na moi tumi bale misato eto. Na pesimbo te na sango na ngai ya be Grégoire Swami. Na pesimbote na vicaire na ye abe garçon mayala na pesimbote na bandimi nyonso ya senowe mawagali nyonso wana mutapesa ko ba prière makasi. Merci quand même maman. OK. Mbote papa? OK mbote monsieur. Comment nani? Comme nanga ezali Claude Luboya nazali chef d'avenue na ma colonna bino biska boniate ezali avenue Lualaba oyo Claude Luboya yo ne mutozo kamba ezande ya bien ba difficulté nini ezana kati ya mabele na yo oyo ba pesho responsabilité okamba. Effectivement tozalaki na ba difficulté mingi ezalaki na pona insécurité ezalaki na pona liboso mais kokota na masolo na ba konzi chef du quartier na ba commandant na biso lokola commandant Zulu toujours travailler na ye à tout moment na ba commandant na biso mosusu ba commandant secondaire toza na bango na bourgmestre moko en tout cas tozali ko implanter ezali ba société ya ndambo ba point chaud pona komeka ko calmer ezali moi situation ya colonna mais présentement là quand même situation ezali ko s'améliorer petit à petit. Mais à part ça, difficulté toza na kaka munene awa ezali kaka nde ya courant de ezoya à partir ya ba 0h tant mususu 23h pour ekende ezali 5h des difficultés munene toza na yango. À part ça en tout cas toza na minga kolobate la police na biso esala musala nango mwa kimia na ndenge moko ya malamu ba commandant na biso ba commandant Zolo ba chef de quartier ba dibanga ba bourgmestre ba sa vraiment musala na bango na kimia bien que makoki possibilité des autres à la vraiment mais to c'est un que gouvernement moko ameka ko chama makoki de façon que moi ba soda na biso ba élément ba konzina biso ya la police ba konzina biso ya quartier ba meka un peu ko zana makoki ya koeba ko sécuriser vraiment ezali population na ndenge oyo ko ndeko ya mwasi ndenga lelia wa ezali vraiment polisia ibimbisa okauka te wana tokoyoko lobake kaka ndenge ndeko mwasi alobaki ke ekoyoko zala criminel oyo bazali ko séguiser tokobenga ni ntango alati teni wana tokobenga ka police bazali ko chaba maboko to uti
maboko makasi komanda zulu azolala te azotya bango vraiment ezali nde maboko mikolo nyonso awa boye ya kimia ekoti nango kaka problème tozala omona eza kaka problème kaka nde ya courant mais ndeko na ngai mobali soki courant ezali vraiment korépondre na banorme nango oyo esengeli eke courant eza permanent nani yango akozanga akoboya kofuta oyo ezali eza nde facture ya courant tozofuta na bamili difficulté parce que bazokokisa mpe posana bino bazokokisa posana biso te yango moya bato mosusu bazobaye courant ngo eyaka te mai yango eyaka te bisoko ozomona kokoso nde tozala nango nde yango wana boye mais soki batindela biso yango vraiment comme se doit bato bakofuta na bango donc nous sommes dans un quartier où bato bazali quand même civilisé bato bakofuta na bango aucun problème. Merci beaucoup. Mbote na mwa mutu moko na mama bana na pesi mwasi nanga bakuka Angel Mbote bakonzi nanga pe ya musala lokola komanda Zulu Mbote chef nanga badi banga Mbote ba collègue nanga mususu nyonso Mbote en tout cas ba nanga nyonso Mbote Magi Dr David bio nyonso Mbote na libota nanga papa nangai mama nangai babadi Mbote na bande nanga nyonso bino pe Mbote. Merci beaucoup nangai Christian na Thomas vraiment Fabino na abike bo s'abonner Koko Lokombe s'abonner Fida Lokombe s'abonner bana nyonso à Paris Europe Asie na bayini nanga bo s'abonner Rwanda pe bo s'abonner ça peu important oui botala rapengati ngana bino kabu eza la pemba liboso te boyaka ka pe souvent merci tokozala kote oyo ouais botso landa lolenge bayimboka bauti koloba na ebisaka bino ke tango makambo ezokende bien te population balobaka na bango nyonso na suka film to na suka manda bakwa okinela ona ni chef de l'état tandis que chef de l'état azana batu na mesa bazolia mais batu wana bazolia SNC fachi beton esprit bien pouvoir basakana nango te pouvoir eza pouvoir soki okoma mamutema mabe koma soko kokanga kanga soki pe okotafuna ya pe mabete lwa natira nengwana bale na mai aliaka nini aliaka mbisi yebisanga sikoyo nkoi na zamba aliaka nini na esobe aliaka nini aliaka nyama bongo mutu so alie mutu mabeza wapi lwa natira za nengwana mabe na mabe ye moko nkolo yeso alobake César a dit à Dieu chef de l'état coup de chapeau ba service na biso ya aner ba service nyonso en tout cas na pesi bino mbote na musala bozo sala kitoko na bwakeli bino lisu ba fleur ya kitoko bo continuer kokoba toza su na mboka musute biso to kendeka Congo mais nazo yebisa na ba nyonso ba pesi responsabilité ya parti ya mboka ke bosunga régie des eaux SNEL congolais kinois zolela na yebita zolela pourquoi est-ce que mbongo ezangi wana na yebite est-ce que ba machine ezangi ba transfert ezangi na ebité mai botindika yango na mwa moko mbala moko mais na suka sanza boyo kosenga facture bozala pe batu bo réfléchir po ngana yebinga na ofuta te et pas na ngana ofuta facture te wana asalobi SNEL bino boyaka mwana ebité de l'estage biso to yebaka tant to okola po ngana zairwa na botami na epoka Mobutu nga botami na epoka Congo te epoka Mobutu to ba zairwa na bayini nanga pe important bo umela la bino po sabino nga mwana sala pe malamu ezate na pesi libota nanga mobima nyonso mbote na pesi ba cameraman oyo basunginga na musala mbote ba technicien nyonso mbote oyo nga domaine réservé privé webikaka ML ye moko mulu de moi na pesi mbote famille mboyo nyonso na pesi mbote Fida Lokombe petite sœur ya Koko Lokombe madame Lokombe na pesi bino nyonso mbote na yebike boza vraiment famille moko kitokos boebika masoloti Fida Lokombe to ozela yo match esilit ACE lingaki yo mingi Janina Dama nsabisa makala mokuna. Tala bandako beba bakiti za kusudu bakiti buka la